Yenge keno, yenge keno, yenge keno. Yenge keno, bandeko nyonso. Na kombo ya Fumunzambi Kimbangu. Topesi mino ba yenge keno. Bon, na bomisa na biso. To banda na bongo te fo to la musamo bakoko. Pour samba koko eza ma trop. Bafwa ba me fuluke takimbangwe bafwa ba me fuluke umalele ba me fuluka o bafwa ba me ful o kumalele kumalele ba me fuluka o bafwa ba me fuluka bafwa ba me fuluke takimbangwe bafwa ba me fuluke aye umalele ba me fuluka o bafwa ba me fulu o kumalele kumalele ba me fuluka o bafwa ba me fuluka bafwa ba me fuluke lele bafwa ba me fuluke aye umalele ba me fuluka matondo 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 matondo. Bon, lelo tozo solo la likamoko eza très important. Bandeko ebele boyebi yango mais bo négliger yango misusu pe boza boyebi na bino yango te. Tolanda na discours oyo roi belge à Salara tant azopesa ordre na ba missionnaire bakita na Afrique na Congo na biso po ba coloniser biso et malobo ya pesa bango po ba imposer na mabele na biso tolanda ngo biso nyonso comme ça to juger ce que za malamu to ezande. Révérend père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtre et pasteur, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ah, bande kolanga. Biso moto silo yo kandenge nani tata wana ya roi belge azo yebisa bande kone. Pona kosala ba bêtise na mabele na biso. Ayebisi bango bo kende, bo memela. Ba Congo o bango babenga ba Congolais. Babenga biso pe ba nègre. Bon memela bango o ezali évangile donc Bible la religion chrétienne o bino lelo bo komisa référence ya lo biko na bino o besoin Jésus bo komisa modèle à suivre exemple pour na ba yindo mais bango balobi boy bon memela bango liloba o ya bango bo bengi Bible la religion chrétienne pour na ba intérêt na bango ya métropole l'axi intérêt ya mindele donc religion chrétienne Bible, Jésus, ezali arme moko ou ezali plus que nuisible pour un intérêt yamindele et non pour yabiso parce que même la biso le biko morote au contraire et détruit ma belé na biso. Alors, ayebisi bango bien. Malgré bozo kende kuna, bon même la bango Bible, bon même la bango Jésus, bon même la bango religion mais boyeba que bayebi déjà Nzambe. Bayebi déjà Nzambe pe basambela. Parce que bandeko belé boza awa, beaucoup on dirait avant mindele otobeng bakadi mpemba baya na mabele na biso ya Congo. C'est comme si bakoko na biso baye ba Nzambe ti. Pour na bino bo kansa Nzambe ya malongeza Jésus, o ba memela biso na mabele na biso. Mais avant boye ya Jésus na mabele na biso c'est comme si bakoko na biso baye ba Nzambe ya soloti. Eza mawa mingi bandeko nanga. Au contraire Nzambe ya solonde o bakoko na biso ba bande ko belela. Mais on va minele ba memel biso za Jésus, ya mone memel biso ba problème toyoka. Il
savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Ah, yenge keno bande konanga. Boyoki sous parti oya siliko loba alobi. Bon eloko ko apprendre bango te. Po ba yebi na bango déjà ke eloko ezaka mabe, ko zwa mwasi muninga eza mabe. Ko tonga ezali mabe. Ba yebi na bango nyoso toana, bon eloko olakisa bango te. Mais sauf que bo interpréter o ezali évangile, beauté ya bango liloba. O ezali ko permettre pour ne intérêt na bino na mabele o bino bokeli na mabele o bino bozali wana ya Congo. Donc bande kolanga bango moko bayebi ke biso to yebi nzambe koleka bango. Bango moko bayebi ke biso to yebi message o ya nzambe ya solo mibeko parce que biso to tambola na Bible te Bible eza ya biso te Bible eza lokuta. Eza makamu na biso o bango bayiba pe babaki lokuta ebele na kati. Mais biso moto za mibeko. Yomba koko na biso bando tambola na mibeko. Mais livre ezala kité. Parce que le livre est sur les abysses moko ba indo. Bande kolanga, au moins livre ezali mayele pe mibeko o ezo permettre mutu ay bandenge ni ya kotambusa bomo inaye. Na spiritualité. Alors, ba koko na biso ba yebe déjà mibeko. Bazé na tina livre te. Ba bande pe kotambola selon mibeko. Yango moni yemoko roi Azako reconnaître lobi bozane eloko ko apprendre bango te pour déjà bayebi na bango ki eloko eza mabe eloko eza boiza. Donc côté na bo mekate po bayebi boko kokate mais eloko bino il faut bossa les ani beauté ya bango évangile pour na intérêt na biso intérêt na bango mindele Bible la religion chrétienne biso to se retrouve en akasté par na biso en ezate intérêt na biso ezate. Mais au contraire, bato kangama nango koleka batu nyonso eza biso ba yindo précisément biso ba congolais. Mais eloko biso to kangama nango eza nango ya biso te intérêt na biso eza na katité. Alors, pourquoi? O bango mo bazo préciser pe bazo confirmer que eza intérêt na bango. Eno ya biso bande konanga. To comprendre. Biso mo tozoka eloko bango mo basili koloba. To continuer bolanda lisusu. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Bandekolanga, parti o sous ces hommes touya, o peut-être batte belé baye barate, o to négligera. Tata o alobi boy. Évangile o bino bo memeli bango pe lo lenge o bino bo kote la bango eza pone be intérêt na biso intérêt yango eza nini intérêt na bango eza li copier mabele na biso ba richesse na biso o eza ba ressources naturelles ya mabele na biso ya Congo lo lenge o basala lelo alobi bo profiter na bino bo piller bo distraire bango na mateya bo distraire bango na Bible bo distraire bango na religion na kombo ya Jésus tango bravo aza ko se concentrer na kombo ya Jésus na religion biso pe na mopandi tosali tozo piller po mukolo ezali bakolamuka po ti leta bango balamuka po base révolter babenga na biso na mabele na bango biso déjà tosali nini toyibi tokokisi oyo baposa na biso donc to profiter to distraire bango na kombo ya Jésus na kombo ya Bible to distraire bango na religion chrétienne po biso to piller to zwa o biso to nango besoin na mabele na bango ya Congo. Parce que tout se poser la question bande kolanga. Ki bonzambe ni nango ya malonga et même la batu destruction na mabele et même la mutu pillage. Nzambe ni nango oya solo o toko toute la tolo. O azana pona ko piller mabele ya baninga. Parce que Congo eza ya Jésus. Congo eza ya Kimbangu. Congo eza ya bakoko na biso. Congo eza ya tata Kimbangu. Et c'est Jésus. Jésus a plus que le coronavirus.
aza virus mobimba pour détruire mabele na biso. A réussi qu'on détruit parce que lelo tozana ba corbeau ebele ya empereur Constantin a fabriqué pour détruire mabele na biso. Oto bengi ba pasteur na ba sango. Bandi konanga. Munduki o batieli bino na mabele pour détruire bon moto na bino mayele na bino parce que tant ba pesi bino Bible na religion. Bo mi ye balsu o bino bozati. Bo perdre bon moto mayele conscience ezati. Bo perdre oza identité na bino bo mi bosani. Mutu na mutu moye ba o yaza na mabele ayo bosala na mokili ezate. Donc du coup beaucoup mi distrait tout le temps comme moi Jésus et bango na mpandi bosani bazo yi babino. Tant ba yi baba me mona mboka la bosani bazo matati. Biso dosani tozo kita. Nous sommes pour la religion chrétienne comme moi Jésus bandi kunama. Tozo comprendre la biso ba te. Hein? Tozo comprendre vraiment bandi kunama. Tout ça là effort, tout ça là effort, tout ça là effort. Au moni na oyeb sabine lo moro. Jésus azali armement ba fabriquer ka pour na tombola ba mboka ya mindele. Pe pour na kokitia ba mboka na biso ba yindo. Nzambeti. Atikala peut jamais coexister. Christianisme eze sambeli mo ya lokuta. Il y a bakadi en pimba. Et si vous avez Jésus, on a Lucifer. Jésus, on a Lucifer. Prochaine vidéo, prochaine live, on va expliquer qui est Jésus, qui est Lucifer. Dans l'accès, nous avons un point commun. Où est l'accès que Jésus et on a Lucifer. Il y a un bande de tu comprendre ma ramoussous. Tu perdre l'identité, tu continues à distraction. Il y a mokili. Torozo e bateka lelo ni esengeli biso to la mukato sala poto tombo la même mboka na biso. Comme la continue la distraction à cause de la religion. Et on va le la vie, ceux qui ont détruit un peuple, c'est la religion, surtout religion chrétienne. Parce que biso to ba religieuté, biso to za bangunza, to za ba religieuté, to yoka suite. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Etc. Ah. Bisoboto siligo yoga lisusu. Problème oza ah. Parce que objectif na bango à travers la Bible, à travers le nom de Jésus, et à travers la religion chrétienne, ezanine. Ba appauvrir biso, toko baba pauvre. Et pauvreté on les a spirituellement et physiquement. Yango lobi, bo pesa bango ba verset biblique où ezali ko pousser bango na makanisi, ba accepter ko zala ba pauvre. Ba mona ngoza normal ko zala pauvre. Et tant boyeb sa bango esengo na mobola oyo, esengo na muto za mobola po ko zala mobola eza facile ko na kota kiboko zalo ya likolo selon bango. Mais ça passe na muto za riche, azalo ko la chameau, et ça passe pour adusola di duso atunga. Donc cela signifie quoi? Mutu mwindu moindo nyonso o biso nyonso ba bena Congo. La pauvreté to acceptant on a ba vie na biso. To acceptant on a ma belé na biso. Et tant que tu es pauvre, et ça passe pour te développer même ma belé na biso. Et ça passe même bon moto na biso école parce que pauvreté les a même sur le plan spirituel. Tant que tu biso Jésus balongol biso oza religion na biso qui bonzambe na biso ba pauvrir biso to comme ba pauvre. Alors muto ba bengi pauvre ezali muto aza ko exister li susute. Ami bosani ami ba li susute. Aza sans repère. O lelo pende to koma. Muto ayeba lisusu ezali racine na été origine na été. Batu bayebi su bokoko na bango te. Batu bayebi lisusu mission na bona mabele ote parce que tout le monde a focalisé dans le verset biblique. Toyoka suti. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps.
pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. À les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Abatsi lisusu boye tata oyo oyebi ke so azaki na bomoto ya mutu meme obete bambata parce que aza mutu moko boye oyo c'est comme si ayaneka na mokili pona kobebisa oyo eza bobiso alobi boye bosala effort de façon que un jour ba nègre dans biso oyo ya bengi ba nègre to la mukate to se révolter contre bango. Alors pour tous à l'esprit à révolter, il faut pas sa biso, ba maté ya pe enseignement aux autres que que ata mutasali o mabe abeti o mbata na droite, pe sa pe na gauche. Kozoni sa mabe na mabeti. Mais makambo bango ba yebisa biso bango ba salela yango ti. Ba pe sa biso enseignement moko o bango ba salela yango ti. Parce que mundela vivra na violence. Mundele a vivre la violence. Violence c'est ça pour na biso ba yindoté. Bref, bango mutu basala ba coronavirus. Basala ba sida, basala ba fièvre typhoïde, ba malaria, ba polio, ba hépatite C. Basala marambo ebele. Mieux sotona pourquoi pour nous détruire l'humanité. C'est la violence. Et ceux qui en étaient basali même ba satande, basali ba armes nucléaires. Bina déjà boka africain moi sali virus pour nous détruire l'humanité. Mais pourquoi Babylon on est ça la mara pas na bon? Pourquoi quand on va détruire ma belé na biso? Parce que à chaque fois on va la biso mabe pour biso to la mukate to revendiquer to se révolter. Et il y a à travers la religion, à travers l'enseignement on va passer biso dès le début, il y a colonisation. Et le lo bat ça la continuité à message oh ezaba pasteur na bino bobenga badadi. Baza mindele, ba pasteur na bino ba tondu na partout même na poto même en Afrique. Baza mindele. Pourquoi baza mindele? Parce que bazo ça la continuité à mindele, intérêt à métropole. Baza batumoro baza fabriqué pour na détruire ma belé na biso. Ya moni bango pe bazo continuer ko appauvrir population na biso. Pasteur ana ngo ebele mais aza ko se permettre ya kozwa na maman o aza na ngo mukie po ya mata. Batumisu ba souffrir. Et ça, idéologie au roi pesa bango, bande konanga. Parce que boye bisanga, religion ni nango ezala kibonzambe ya solo, eza ko apporter pauvreté na mabele moko boye. Eza ko apporter violence na mabele moko boye. Eza ko apporter distraction na mabele moko boye. Ni surtout parce que vous êtes déconnecté na bakoko na bino, bo perdre oza origine na bino, source na bino. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers frères. Ah, yenge kienu bande konanga. Yenge kienu. Boyo kelo ga lobby. Surtout eloko ngana retenir ko le kamamio soto lo bana phrase. Abi, bon apprendre bango la soumission, l'obéissance. Et puis ayo baksani, bon apprendre bango pe bon imposer bango système moko bazala na kaka pona ko croire et non ya ko réfléchir. Oza question na poser mutu nyoso zo landa vidéo. So bazui mutu on nzamba keli mutu normal.
devant un fait, devant un problème, aza sans réflexion. Boye psanga soza mutu normal, toi za mutu moko ya kokufa. Réponse est bino. Comment il y vivre sans réflexion? Celui qui a le droit à réfléchir, il faut dire oui, oui, oui. Mais mouton dit azora temps réfléchir, tazara oui, oui. Mais aza mutu mo aza maïle était. Donc mundele aza wana na Bible na religion ne bazana po ba komisa biso bazoba. Ya moni lelo congolais, surtout na bande ko na biso ba congolais. O baza ba chrétien. Parce que ba chrétien bazali niveau le plus bas, il y a spiritualité. Pour ba poussa makanisi na bango musikati. Et ba verset biblique o et aliena bango tina mikuwa. Bande ko nga obolobela boko ko bolobela mamba fumu kimbo. Bozo ba chrétien mo boyebi, o boza en bonne relation, bo meko te na mamba fumu kimbo. Bo sala débat, pe na suka, débat na ko make non, biso to sala débat na mama nzambete. Maman na ba discuter na ngote poza lisum. Yo tika na la croyance non pe na tika na oyanga. Vous savez pourquoi? Parce que ba imposer bango système moko boye, baza na ta ya ko réfléchir te. Ate lo mo bazo mona na miso. Ba na ta on réfléchir te. Bon déjà ba ndima o ba pesa bango dès le début. Il y a religion na bango. Donc c'est comme si il y a un vaccin ou un vaccin bango eko lo ngate na nzoto. Il n'y a pas de preuve que Jésus exista. Il y a des preuves que le christianisme est bisoté. Ils en ont pour détruire biso. Mais ne la biso moindo ata yo ki bongo ata moni bongo arondi mate ape na temps ya ko réfléchir te ya ko analyser makambuté ye andima ne ga Jésus na mabena malamu na yenye surtout akoti on a mutu bande ko nanga boye bisanga. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Oui, bien, ceux qui ont un niveau et ont réfléchir, cela veut dire bongo et zati. Alors, moutoua zasuna bongo, cela veut dire âme naye pesati. Ceux qui âme pesati, cela veut dire osa connecté te na bakoko na yo, osa connecté te na nzambi. Pe osa lisusu nzambi te poto zaka nzambi. Donc, bato basale la verset o basale la imposition o ba pesa biso pa nani roi belge, to réfléchir te. Baza nzambi te ba existera te ba vivra sans âme. Et bato ba fa bon menga bon ba même donc même azanani mutozo aza oyazo mona libulu liboso muninga na dini na libulu mais yazo yana pe dini na. Donc c'est comme ça. Bande kunanga. Et là on a senga na bino mwana. C'est très important. Tous on rappelle tant il y a pour réfléchir. Tout y est bara, tout ça le bilan na mabele na biso. Christianisme est apporté quoi depuis missionnaire ba kota na mabele na biso époque coloniale. Et apporter nini na mabele na biso, échanger nini ya malamu na mabele na biso. Tout ça le bilan là. Neto yeba. Prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour, heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient. Bande Rolanga, alobi lisusu boy. Ba pasteur, ba prêtre, ba évangéliste, ba apôtre, ba docteur, ba prophète, ba diacre, ba tonani sotuana. Il faut battre biso ba pesa biso évangile tina mikuwa cela veut dire il faut kota batuma kasi tina kati batuma mo respirer christianisme na nzoto et lelo ba réussir yango. Pourquoi basala bongo po biso to la capable était un jour ya kolamuka conscience na biso la mukate to se révolter contre l'injustice na bango o basala biso.
Vous savez l'injustice c'est quoi? Et l'eau est juste été. Et l'eau est juste été zani. Et l'eau qui bon zambé kat na yango ezati. Et l'eau qui bon zambé kat na yango ezati. To ba même la bino christianisme ba même la bino nzambe moko avec violence. Bazo violer ba koko na bino. Bazo kata bango maboko. Soit bon dit que Jésus a nzambe ba violer, ba bomier. Vous pensez que ça c'est la justice? Et ça qui bon nzambe te? Est-ce que ça nzela ya malamu ya Hollande? Est-ce que nzambe ni ngona ya la violence? Parce que ngana yebi ke moko ya bilembo ya nzambe douceur ezali. Kimi ezali. Siko nzambe mo boy alongoli peuple moko boy kimia na mabele na bango, ayeli bango passe violence na injustice. Siko boy sanga nzambe ni ngona bino bolanda. Nzambe ni ngona o à chaque fois bokena ba dimanche bokena oyembela yembela yi. Bokumisaka yi. Bozo binela binela yi. Siko na nyo soto na bosala bozela nini bosatandre na nini pona mabele na biso ya Congo. Que un jour est bon. Ne bela l'église chrétienne au boton ici na mabele na biso. Est-ce que mabela neze ya Jésus? Mabela neze ya Kimbauti. Siko tangu bino bozo sala bongo. Boye bisanga. Ba koko na bino o bakata bango maboko. Pona religion o parce que ba boya kondima yango. Ba papa na biso ya bangunza o bakunda vivant. Parce que ba telemela mamweze ya christianisme. Et ba makoko na biso o ba viola bango pona christianisme. O lelo bazate bana mokila molimo. Ba koko na bino pe ya biso nyoso. Tant bazo mona yo, ozo célébrer comme ya Jésus. Ozo ko élever Jésus. Automatiquement ozo finga ba koko na yo. Parce que bango ba kufa pona kombo na mtesala ke bango ba kufa. Comment on a télémé la bango? Bon, bah télémé la comment on est bouma bango? Religion n'a pas bouma bango. Mais yo sozo tombo la combo wana o détruit ba koko na yo. Automatiquement zo finga pe na ba koko na. Parce que ba koko no ba zane sengono o te ba peso mukongo. Yango omoni kaka ba koko na biso na bazo maudire mutu na mutu. À chaque fois aux autres la combat Jésus, ils appellent nombre de fois aux autres subir ba malédiction, aux autres pas ba kokono ou ba boma ba pour le christianisme. Ya omoni ma belé na biso lelo, ils en a bilaki ma bé. Parce que à chaque fois to finga ba koko na biso tant à combat Jésus. Mboka pe moyen et avancer ezati. Ayoko bakisa lisusu. Alobi bo empêcher bango ba benga ba koko na bango te. Bon empêcher bango ba benga ba koko na bango ti. Mais plutôt ba benga ba koko ya biso. Parce que so ba bengi ba koko ya biso ba yoke la bango te. Ba benga ba Sainte Marie, ba Saint Jean, ba Saint Nani. Donc ata bino mo ba ndeko na nga. Yango moni lelo bandeko nyonso balobela ba bokoko na ba réseaux sociaux ti na ba kilongo na bango. Botala na ba réseaux sociaux ba commentaire ba chrétien ba finga rara. O ba koko bandoki, o ba koko boy ba koko bandoki. Mais koko no se ga ndoki ti. Koko abota tata pe maman no se ga ndoki. Comment oza ko se méfier na oya yo, oza ko s'attacher na oya ya batu misusu. Il faut que vous ayez une bonne relation avec la famille, avec les ancêtres, avec les forces. Bango ne baza force na biso nyonso. Alors, tant yo oza ko se donner na oza ya batu. Bino olobi ko benga bakoko eza mabe, ko benga batu bakufa ko kende na cimetière eza mabe bon, on accepte que eza mabe. Toujours na angle wana. La Bible na bino, o bobete la tolo. O ba s'attacher nango Jésus o ya bino, o a existati. A kena ngomba azo sambela azaki na ba apôtre bazaki batikali mo musika. Moïse na Eli ba bimelie a solola na bango.
Et tant ici, apôtre Pierre a yebisi eboy. Abi maître. Na moni, il faut na tonga 3 ndako. Moko ya yo, moko ya Eli, na moko ya Moïse. Pourquoi le bébon? Parce que Moïse na Eli, selon histoire biblique, malgré ça nango ya lokuta, bazali bakoko ya Jésus o ba exista avant Jésus ba kufa, ba bimé lié. Tant ake na ngomba. Mais ngombe laksi esika o efandi bakonzi. Bakonzi baba nan eza batu bakufa. Esika ni efandi batu bakufa. To esika ni efanda batu bakufa. Eza cimetière. Donc Jésus a kena na cimetière ko invoquer bakoko na o bakufa ba bimele pe ba sololi. Siko ye moko Jésus na bango existate na Bible na bango ba expliquer mambo ya bakufi na cimetière. Mais biso soto lobeli mambo cimetière to lobeli mambo batu bakufa o ba bakoko na biso eza mabi. Comment ils vont s'attacher à bakoko basé à Batumisusu? Il y a l'église catholique au ben à Saint-Jean, Sainte-Marie, Saint-Boé, Saint Mindele. Il y a depuis Bobanda au ben à Bobozo na une solution ti. Mboka peso changer, peso kufa se ko kufa. Parce que bozali na lien moko te na bakoko wana. Attachement moko te na bakoko na baza bakoko na yo te. Nana ngo pesa ngai kombo ya koko ne na 8e génération fa ba parane comme on qui Paul. Avant Mindele ba ya coloniser biso. O comme on qui Paul. Et ba kombo na biso te. Mais bino bato bo benga ande bango wana. Pourquoi bo mi pesa passe? Au lieu benga ya batu misusu o ba koyokela o te tika na yo benga o baza ya yo moko. O bozali na lien ya makila, o bozali na attachement. Bango ne ba koya rapidement ba ko intervenir po baza ya yo. Au moni travail à Mindele, il y a Jésus, ba pasteur, ba prophète, ba sango, o ba sali, tant de commissions binonio sur bande konanga. Bomiye ba gali susute. Bo pesa ba koko na bino mu Congo. Malédiction zo kola se kokola. Malédiction zo kola se kokola. Mundele aya wana pona ko détruire mabele na biso na armené ya religion chrétienne na Jésus. À travers ba pasteur ne ba dadio ba toni na mabele na biso. Yona oyo kalelo bande konanga muso ba ngunza bazoloba nous avons 4 races. Et dans chaque race, nous avons atinda sauveur na yango. Bazui fumukimba ba kitisie ba lobeza sauveur ya ba indo. Bazui ba misu ba lobi pona ba Jésus existant mais aza pona Mindele. Bazui ba Mahomet, bazui ba sangisi. Mais bande konanga, il y a pas 4 races na mutili. 4 races ezalakati. Fumukimba yo anande mokeli ya likolo pe na se. Toi tu causes la forme ya sauveur. Mais toi tu as un niveau na ye, oh yaza ko mériter en tant que mokeli, ya mokili mobimba. O akelana ba sauveur. Asala race kaka moko moyindo. Nzamba sala race mundele te. Race jaune existera te, jaune net sa couleur à pantalon na ngako ezalarati. O boloba o race jaune, boluka muta couleur rouge azalarati. Oh, mutaza race, il y a race blanche. Mutu y a couleur à papier duplicateur, il y a papier à cahier, à Zalarati. Blanche. Il y a une couleur blanche. Oh, rouge. Muta couleur, il y a béret, on a lati à rouge, à Zalarati. Mutu pe à noir à Zalarati. Mais moyindo ndeto zali. Biso. Nzamba sali kaka ba yindu. Mais mindele ba uti wapi. Po ebele ba otuna mais yango tato azolo ba boisko bo mindele ba bima wapi. Mindele ba bima boyi. Tango ba koko na biso ya ba yindo. Po bango ne bato liboso bazala na mokili o nzamba sala. Même ba preuve scientifique et historique ezali. Bakbanda ko fa de sika mote bazala ko sala musala ya kotambola ba yeko se migrer vers le nord au lelo to benga Europe. Et à cette époque, dans ma belle Europe, Mali les a dit tellement makasi, moins 100, moins 200 degrés. Alors, quand on a biso na wando bata makutu na kati ba grotte mambo ebele bele, mais Mali les gars tellement makasi et BBC o ezali
mélanine na bango. Alors, bato ba biologie, ba comprendre déjà mamunga na oloba. Mélanine ce qui est koufi au sala au kosibi on va bien mutation génétique donc pour nous échanger. Mélanine ezali o epesaka pour na biso makasi pe couleur ya kitoko. Ce qui est koufi au komi soit ndundu soit mundele ya omoni ebota ba race wana ya mindeli. Ba koko na biso ba sibisa o ba bien mutation génétique. Bref, mundela kobota mutu mwindu te. Bobeta na ba internet ba Google. Couple nigérien en 2010 ba fana na Londres. Iba indo ba bota mwana mundele ya bébé. Ba kanisi kutu mwasi a trompé mobile ba kyo sa ba testa adem mwana mobile na. Mais en aucun jour ata bobeti na Google bo mona couple mwa mindele ba bota moyindo existate. Parce que moyindo azali ancêtre ya liboso na mokili onzambatsa. Biso to ba ancêtre mindele. Mindele ba bimi na sima na biso. Nzamba sala bangote ba bimi de suite à mutation génétique. Mutation génétique yara à travers climat, à travers régime alimentaire. Siko mutabongo bolo ba nzamba sali. Mutabongo bokelo ba ke bazana sauveur, sauveur en moi utuabi. Sauveur en moi utuabi. Toti ko kitsa fumu ki moto lo bagaya yaka kapona ba indo mais aya pona humanité mobimba. Faut bien préciser. Mais l'humanité mo ezana ngo ba indo c'est vrai parce que biso de ba kolo mokili. Mais soto lo baga ba indo tozo diminuer. Pas ça ka sauveté, aza mokeli ya likolo pe na se o biso photo s'attacher na ye. Pona lo biko na biso. Et sengeli to bimisa Jésus wana na mabele na biso. Ya ba ko senga même na ba konzi na biso ya mboka. Boka nga ba église nyonso chrétienne. Kobana ne l'église catholique, l'église protestante, l'église des réveils, l'église évangélique, il y en a ni surtout. Ba appauvrir ma belé la biso. Ceux qui le lopent ba konzi, bo travaillera bien te na ma belé c'est parce que ba onde baza ko maudire ma belé wana. Et malédiction les appelle influence di colonne bino moi bo travailler bien ça te, bo qu'on appelle héros avancé te. Et la malédiction vient au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu vas pesi ba koko na ba mu Congo. To pesi fumu ki mango place na été. Comment c'est fait que to za ko pona date mo pona fumu ki le 6 avril au férié. Oh, maintenant bon ba férié, faut expliquer férié pourquoi férié? Parce que muto asala boy. Pe muto ngwa nani? Boko benga fumu ki mango héros ta? Comment on benga héros? Bo tiende mo na ba papa na biso musée ba papa Lumumba. Papa na biso ba kasavu non fumukima onde mona bango te po yende mtasala bango pe asala bino nyonso asala pe mokili momba siko muto asala mokili momba bo benge héros mais non boko benge héros te bo reconnaître en tant que nzambe ya mokili et pour nga fumukima to repese date férié te pourquoi est-ce que nzamba za na date férié po ba date nyonso c'est nzambe mikolo nyonso c'est nzambe c'est ya mokili. Faut te célébrer que mikolo nyonso. Au moins kutu idée moko nazala nango na loba même na mboka na biso so bazaka na idée na isala kutu bien pour na kotombola fumu kimbango. Chaque 12 heures l'activité nyonso s'arrêter. Ba tout place bazali ba élever kimbango même pour 30 ou 1 minute 30 secondes bien 1 minute. To tomboli kimbong to yembeli to tomboli to yembeli après l'activité zone ya koza na jour moroté na année mi colonio faisait yi yende koloma bele roza la héros biso bato za ba héros et pas que za héros on est en manque à respect botengela nga comme ni na mokili o a réaliser makambo minene koleka fumu kimbong. Nana nga sala bikamo na mokilo koleka fumu kimbong na histoire ya humanité. Sko mutabongo bo saka nayi amuninga na bisote. Amuninga na bisote akozala héroté lokola na bato ya kila. Ata bo pese jour à férié mais bo reconnaître kaka te na mabele wana. To ozala bénité.
Ko reconnaître Fumukimbango ezali ko pesa ye esika ne atanke mokeli, atanke nzambe. Total isa na mokili ke nzambe biso to lobaka, o to lukaka yeyo. Komone Kimbangu dia ntunguno. Na oloba oya nkamba te, mais na oloba Kimbangu dia ntunguno. Yene nzambe. Et à ce moment-là, bokangi ba mangoma nyonso ya ba Jésus bolongo lion. Bo imposer l'église kimbangiste, balongo la combo église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu. Mais de toute façon Simon Kimbangu on est un peu fou Kimbangu on a le belati. Simon Kimbangu ezali égrégore o bango basala na Vatican pour na repesa Jésus le kum. Eza fou Kimbangu te et bango pe fo ba bongisa côté neza ya kobeba. Batu nyonso fo bazonga na kingunza ya bakoko na biso. O ba papa na biso mbumba samu mingi basalela, ba tata na biso matai mwanda, ba papa memba mavonda ntango, ba papa na biso machwa, ba papa ntwalani, ba papa na biso na ndosi mo otoko, ba papa kukatila kingunza ya bakoko na biso. Yango de photos zala nango. Esambeli se moko. Tobi pesa na bakoko na biso. Tobi mana boumbu ya christianisme. Pour Jésus tika la jamais coexister bande. Et muto a sali réconciliation na bakoko na ye. A reconnaître valeur ya bakoko na bon moyen na ye. Lumière ekoti na bon moyen na ye. Nio se faut changer na bon moyen. Parce que a komi na mayele o avant zalaki na ngote. A komi capable ya ko réaliser makambo des fois a koki ko sala te ko réaliser ti. Batu bakoma incapable de ko créer te ko inventer ko ti. Na mabele na biso ba yindo ba ko inventer te. Ba oba inventera na baza mutie 600% moins 2%. Ma yelo ane longwa biso o ba koko na biso bazaka na. Ba koko na biso basala ba pirogue. Ba koko na biso ba réaliser mamwa binene. Mais le loba maïle ane sila. Vous savez pourquoi? Parce que boyamba nzambe ya bapaya. Bokoma déconnecté na ba koko na bino. Parce que koko ni nango akoya ko inspirer yo likambu. To maïle moko po o créer ou inventer. Boy sanga pasteur ni nango inventer déjà toi créer. To chrétien ni bazalarati. Parce que koko ni nango akoya ko inspirer yo. A peso maïle nini po yo créer. Aroyate parce que yo ne boza connecté te. Yo zo tombola Jésus. A pour ça la pembe note. To comme ne le ko o fato tombola fumukimo to longola Jésus. Binomo bo moni boyoki ndenge rwana asili ko expliquer ndenge fallait ba yo détruire biso. Ba réussir yango, yo moni 600%, 80% ya ba africain, baza ba 80% ya ba congolais, o ba Congo, ba koma, ba mindele, ba chrétien. Yo mona ko benga ba Congo te, ba chrétien na benga ba congolais avec C. Mais muto a reconnaître ba koko na zone na se ya makolo ya fumunza mikimbo. Yenda za Congo. Fumukimbango za mayelo etambusaka mokili mobimba. Impossible pas Fumukimbango ezalarati. Mais impossible pas Jésus ezali pour exister. Tozongela kotombo la kombo ya Fumukimbango poto bika. Tozongela kotombo la bakoko na biso poto za la sauver na mabele na biso. Aussi longtemps boko continuer ko nier bakoko na bino ko nier Fumukimbango boko zoka kimete boko mona ka sengote na bomo ina bino. Parce que basé ya bino te. Eza lokola ola ta sapato pointure neza 44 mola ta numéro 43 ou bien 42 et ko soyo tamola na ngata inerdi tabatala soko okuka. Et reçoit ko longolo ba poso pe zokiso na makolo. Pourquoi poeze ya yote okomi ko forcer lo lenga mo pe na biso Jésus ya biso te, Mahomet ya biso te, ba Bouddha bazé ya biso te, ba religion na se ya biso te. Mais tellement to comment ko forcer ton numéro to imposant na mabele na biso, ya mbozo mona ba dégâts na mboka et partout en Afrique. Pas ces okola. Ba koko ba pesi biso mikongo. Bozota mola na malédiction ya bakoko na bino parce que mikolo nyonso bo eleva bakombo na midele ezape ba moment na pe bo finga bakoko na bino bango pe ba mo dire bino bo mona kimia te
bangisa Fumukimbangu ne sika naza éroté. Fumukimbangu aza éroté. Fumukimbangu ande mona ba papa Lumumba te, ba papa Kasavubu te, ba papa Mobutu te, ba papa Muzeti. Aza ndenge mona mutu moko te ya mokili oyo. Aza ndenge moko te na ye. Imagine mutu azanga mama. Bopesa komba mama abota Fumukimbangu. Mutu oboyoka ke apesi no komba mama abota Fumukimbangu alokuta. Po ba bota ete. Ye pa bota na ete. Azala na mwasi te, atia mwasi lito ite. Siko mutu abongo bino bosaka ne. Mutu abongo bosaka ne. Mutu tombone sika bakune ezalaka te. Corne obolobaka ke mutu mo lisu moko ya okanga moko ya fungola. Eya lokuta azalaka te. Azonga na mupepa bunga na ye. Abunga physiquement mais azongi na mupepe po ye moko mupepe ye moko mokili. Ye moko l'ensemble de tout. Kimbangu. Bande kunanga. Tozana nzambe ana mabele na biso ya Congo. Tozape na banzambe ya solo na mabele na biso ya Congo. Mais tozolanda o azane nzambe te libanda. Ya monde tozo souffrir. Tobima libanda ya Jésus. Biso moto yoki ndenge batinda Jésus na ba pasteur na ba sango ba détruire biso. Alors awa to comprendre que bon ba sala musala na. Epesa biso mayele. Tozongela bakoko na biso. Tozongela fumu nzambe Kimbangu. Nzela ya bosolo. Lumière. Oyo kolakisa biso nzela po ete to tambola malamu. Lumière. Oyo kobikisa bomo ipe mabele na biso. Oyo ezali bo biso origine na biso source na biso. Po tozonga na esengo nyonso na kimia nyonso. Nyango na kombo ya Tata Kimbangu. To sikiwana bika lusaku munu to Tata Kimbangu. Lo sikila beno banso. Mukumba mfumu nzambe to Kimbangu tulombelebo ingeta.